yango ba femme mariée ba congolais ba femme mariée banda boki ke Meghan avant la prince Harry azaki divorcé bino pe beaucoup mo mabala olingo bo malibala no pona Meghan azaki divorcé après avoir ko divorcé côté na prince Harry oza si ke yo soko bo milibala no okuta bika na prince Harry ya boma tes conseils na pesio boma libala affrontement les bosso monter les bosso côté na ba clochard à garde midi est-ce qu'on comprend que non prince Harry tambola ba zelo oté on a bon malibala, Meghan pas à qui femme mariée, après elle a divorcé, à qui a presque qui sait, peut-être une personne a bon malibala, n'a pas à après yaya. Au kokuta romana mutumo ma esclave ya lève. Brin. Avant d'aka nganda, il pas malo bomboka. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'a bon malibala pour la tato? Keba, batte la libala, pour ba prince Harry batambo la bicycle ou le kate nganda taba. Keba. Boza bandoki, tacha. Ande konanga mibali. Bande konanga mibali solingo souffrir na vie bala mosa congolaise solingo nyo comme na vie mbange tenga mo bena boye bala mosa congolaise to pesa mambo lingo mais ba bolinga biso na lobité bande ko toza maele basa congolais ba congolaise ba faire souffrir mibali makasi ndeko mobali soko selma na sentiment oko souffrir oya bota bana misu baza yote et bien ba couple ba vana bana mibali wana te solingo souffrir bala mosa congolaise en tout cas ngande ko na victime merci.